matondo mingi lelo toyesu liboso na bino bobomesano mpona prévenir bana bayindo bana filika bana ya fomoki mbango oyo bilakana ya lakaka biso tika ete boyambo tokota na ngengwa ya likambo to mama ya likambo ya lelo tozongisa matondo na tutaki ya likolo na se pamba te tata mokeli na kozala na ye a identifier na biso bayindo. Donc tata mokeli amimonisamaki na biso bayindo yambi pamba te atiki moyindo azala na lolenge ebandeli ndenge yango ndenge nini lolenge ya obscurité. Donc la lumière eyekoya 4 jours selon na mikanda bapaya oyo bakumbaki na Afrique mikanda ya bombo ya Bible. Nde bongo tata mokeli na l'obscurité na bim molimo eza kotepatepa. Donc sikoyo lolenge wana ya moyindo lolenge ya molili wana nde bongo eboti loposo ya yambo nde biso toza identité primitif ya tata mokeli biso bali. Donc toza bato esenga bato ya ntina odepa nani ya loposo na biso mpe ya kozala ezaleli na biso nde yango eza fonctionnement ya bolingi ya yambo ya tata mokeli nde matondo na yango mpe bongo na badongolo miso oyo balingaki bazwa esika ya mwana liboso nde bakosi yaya nde eleko ekokaki fomoki mbango aya kozongisa biso lisusu na mokili ya biso ebandeli oyo mokili ya bainventeur mokili ya bagenie mokili ya basavant mokili ya banzambe yango tozonga yango tosala etumba nyonso oyo kosanga pongi koluka kozongisa moto ndalongwa moto mbongo azonga nzambe nde bilaka fomoki mbango ebalana na kibide na biso na bobiso nde bongo tomona assassin tombwa na biso moka kozwa na fomoki mbango pamba te soki bayaki te loposo moyindo na mafongo oyo baloposo mosusu bazosalela ye butu moi oyo ye akoyebaka te lenge mbisi na mai akoyeba te bakotia ndobo pamba te bakotia pambo lenge bongo nyama na zamba akoyebaka te ke moto akoya na zamba mpo azwa bimane na mokili lenge moko moyindo na filika azoyeba te ke baloposo nyonso baosalele mafongo bareunion baza baosala lisanga ya bomoko ya bondoki mpo na ye afilika e bato baza komona nde bongo bangunza banganga ngunza bazwi bongo bamisu ya komona misu nini kasi néglige na bandeko na biso moko nde balobani e prophète chez soi tolonga na ekivoke wana tondimana na bamakabo oyo tata mokeli apesi mpo tosala complémentarité tokoka bongo complet mpo tobikisa afrique na baafricain. Donc fomoki mbango soki ayaki te mbe toyebangai baefase la race noire parce que moto moyindo azolia azomela azolata nyonso ota bongo libanda risque pour toute la race. Donc toza vulnérable toza danger moko nayebi te donc à ciel ouvert. Donc toza exposé na niveau moko veli bakoefase bino na un clin d'œil. Donc boziboko kozwaka produit moko kaka ya kisi moko ya médecine kaka bozwi produit moko bino te bomela bokei histoire humanité barace bapeuple basivilisation babunga baefasa bazala donc barodi bango presque rien na néant ezala moka kozwa na fomoki mbango mobateli ya bayindo matondo yaki mpavita oyo bayalakisa biso fomoki mbango akoya tomilengelaki mpo na yango na eteni oyo toyambaki fomoki mbango tako négligence ya kimopaya deja elingelaki mingi moka kozwa na mbuta machuwa mpe bongo kitwa ya balongo banso longone na bino epai bozali
bakoko babiso mokakozwa ya mingi koleka pamba te boza kotelama ntango na ntango kobotisa poso ya kolinga loposo mpe mboka na biso mpe bongo mabeli botikeli biso etumba oyo suka nango se tolonga mokakozwa na bana bilaka to topanzani mpe bongo baboti babiso babotaki biso 100%. Donc tobimi na loposo ya ebandeli mpo tobatela mboka na biso mabeli na biso matondo na bayebanso baza bongo komitungisama koluka bongo vérité ya likambo mpe bongo komitungisama kosala bongo bolamu entre biso bayindo koluka bongo kosa investir na Afrique mokakozwa maso ekozwa biso na facilité te mokilisi ebebi fo tobunda mpo tozongisa Afrika na maboko na biso moko baafrika matondo mingi lelo bongo toye kolobela teme oyo to ndenge ya likambo oyo sengeli moko akufa mpo mosusu abotama tomodimbango sengeli moko mosusu donc moko akufa mpo mosusu abotama ngonga oyo tozali 21e siècle 2023 oyo tozali esengeli bongo poto ekufa po Afrique ebota poto ezokufa ekokufa ekufi poto Afrique ekobotama ezobotama ebotami au départ ya nyonso nano tata mokeli na justice na ye na katikati na ye asincarne bongo na nature et nature ana justice moko équitable juste non pour non contre oye mobeko nde ezokamba au départ l'Occident motopembe a énervé nature a déséquilibré nature la technologie na ye n'oubliez pas la technologie occidentale n'est la destruction de l'humanité donc a détruit nature la technologie na ye a détruit nature donc a déséquilibré nature akofuta azofuta mpe akokufela yango aliwana donc la religion occidentale a déséquilibré nature a énervé nature partout à tambosi religion na ye a imposé culture na façon d'être na ye tata mokeli aza ebele kati na moko alingi banation wana alingi baloposo wana etambusama ndenge elingelaki bango batambusa bango baye elitokambama ndenge bango baza kokambama croyance à un seul na fils unique ya nzambe nzambe abota mwana moko donc balinte même nzambe ko donc nzambe likombe ya mwana moko même eza injire liboso ya nzambe abota kaka mwana moko pe ya mobali bongo ya mosu ya mwasi donc mokili ekozala nango detu mponza aboti kaka mwana moko ya mobali eza injuste aboti kaka sexe moko ya sala de sexe donc eza makambo moko soko fandi botali yango eza kotia kopesa yango tante donc la religion chrétienne nde destruction ya humanité kosambela yesu nde yango wana ebebisi mokili toyekola donc religion ne partout ekei esopi makila verset 400 même tina Chine partout ekei edevie bato donc etiki bato te champ libre batambusa selon culture na bango imposer culture occidentale imposer lolenge bango balingeli makambo ezalela nzoka bango baadi ya musika tata mokeli musika donc ba énerver nature ba déséquilibrer nature et nature a pour récompenser bango na kokufela wana politique occidentale partout ekei esali kaka mabe diviser premier régner donc énerver nature et déséquilibrer nature akokufela wana epai l'Occident okenda kokufa catastrophe mondiale somo donc alotango takanango te akokufa tous les plans ska kobikeliza te donc nature
eko récompenser ye eko zongo équilibre wana et pas bango so bazwa li futi négatif moi makasi mbula makasi bakozanga mai et bakozanga bakokoma na insuffisance ya tout sauf rien bapi oyo successivement bakozwa singa na kingo bakufi Afrique esengeli bongo moko bakufa et Afrique mais tozana na douleur d'enfantement en Afrique tolenge kani soko tali ndenge mokili ezokende na babileko eleki ezalaki mpasi otenir atteinte devant un dirigeant européen mais na époque na biso oyo badirigeant africain kaka nde bazalaka faible wana na mpe batiere monde wana kaka kolala kolamuka parent asala constat mwana azokola e azochange lolenge ya kosala ne makambo azalaki na mwana azochange donc Afrique aza lokola na douleur d'enfantement oyo tomona oyo parce que na 2017 déjà na point de presse moko président ghanéen bazalaki nango na président Macron président ya France makambo nana Akufo Addo alobaki Rose la terre en ville lelo ti akeuti ko interdire ba cacao et que sous Suisse parce que ndenge bazwa kango na bas prix pe bango baza ko pesa ba prix ko ba kosombela les kilos moins cher mais ba kosela ngo ba chocolat ba ce côté kango 40 fois cher donc baza batu moko incroyable donc baza na ngambu ya satana parce que bazotela koute intérêt na yote donc tout ce que l'Occident font tout ce que l'Occident a salaka l'avantage na suka na omona kaka ke yende gagnant akoki koluka te jamais ye équilibre gagnant ekotikala kozala te jamais donc ye kaka lukaka gagné donc mayele akali mpemba nana afoko Addo a tenu à propos moko ezaki propreté déjà la douleur d'enfantement Afrique doit vivre na badon tout ça te alingi Ghana pe Afrique et vivre normal et pour moi na mapapu na yango moko et aboyi discours ezaki makasi mingi y compris na ya biso eteni ya Congo ya mbuta Chilombo dipingo panko basaki na Macron wana na mikolo eleki ezaki matata parce que pour tiko tranquille ba ko déstabiliser jusqu'à point que okolonga pouvoir donc douleur d'enfantement lelo kaka awa kala mingi tawa il fallait que Poutine bakende na réunion na bango ya BRICS na Afrique du Sud donc azali na mandat il a na mandat international na CPI il faut bakanga Poutine bokange ndenge na force nucléaire et bakanisi ndenge bakanga ke bakanga ba dirigeant africain bakozwa Poutine na facilité bongo non baza conscient nango donc président ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa déjà ça y va lelo kaka en tout ça là discours moko wa veut dire aza ko désengager Afrique du Sud abimisango na CPI pour permettre ka Poutine ya bakanga été donc et puis batika Afrique du Sud un pays africain na BRICS wana o baza ligue wana ba la front contre l'Occident ba pousser l'Occident dia ba na projet monétaire na ba veut dire gouvernance mo baza nango ba veut dire ba kwisa dollar ba kwisa l'Occident l'Afrique c'est ça au tenir ka tête parce qu'Afrique ici c'est plan spirituel aza que représenter pouvoir politique ndenge Congo aza représenter beaucoup pouvoir spirituel tu as côté na poto beaucoup pouvoir scientifique aza représenter la nation nini
Omoni. Donc kokufa ya poto eza inévitable. Donc ce qui poto ekufi te Afrique akobotama te. Douleur d'affantiment aux hommes na dirigeants africains trop c'est trop. De bazo ningana et bakobota kakaka. Ingeta. Mais mission boye dans l'état ezalaki na moté. Mais ezalaka douleur d'affantiment. Et ko ya bilaka moyinda kotikalaka jamais na bas de l'échelle. To kotikalaka esclave jamais. Bible ekoreniaka jamais en Afrique y compris Coran. Bouddhisme peut ekozwa expansion na yete en Afrique. Et Afrique akozongela bokonzi na ye o azalaka nango. Pe ba Africain bakozonga banzambe ya mokili. Bakita, bamata. Elobi fumuki mbangu elobi bangunza suka nango seli kokisi. Poto lobi ezaki référence moko matata. Ba famille sangisa veut dire boluka moyen tout peut kenika poto. Mais lelo total ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba homme de théâtre, on tout ba dans le plat Congo. Ba musicien, ba tonangi sotolo ba loba nano, ba journaliste, ba ke poto ba zonga na bango. La pour dire que poto déjà quand on m'a dit sur la liwa. Poto déjà sur la liwa zo kumba zo kude sika ka bedi lilita ba kunda e poto anzo mona. Et kokufa. Pour ne pas dire déclin, ba pokufa, bazo kufa, poto kokufa. Lelo, otolo be mambia lelo. Un ministre, il y a affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Alors, le risque est bien réel pour te basculer à troisième conflit. Voilà Moula Matadi. Oya Simbi Makambali Banda, Yamboka Poutine. Ya Russie. Abi risque ezali. Abi black ezate risque ezali. Donc il y a troisième conflit. Troisième guerre mondiale. Destruction en un monde occidental. To vivre en route na bamboka na bango. Catastrophe. Karate a même semaine Poutine a lobby ning États-Unis azako aider Ukraine déjà à aider na ba armes lourdes énervé de Poutine a utiliser ba matériel au monde azana ngote et a commis prêt à utiliser matériel au monde azana ngote. Donc troisième guerre à quelque part to commis nango déjà. Ba précaution nini Afrique pe Africain bon bazozwa. Oyebi Nagasaki na Hiroshima. Ba bombe oyo ba beta wana, ba bombe anatomique yana ibeta jusqu'à lelo. De 45 tina biso lelo, ba effet eza réel ti lelo. Bazo sibir yango. Kasa ezobota te. N'est-ce wana mupepe mabeza ko biba soko boti babota makana mal déformation bana babota marakuna ti lelo États-Unis a continué ko déverser kaka makoki na Japon kuto a ça ko subventionner sécurité à Japon mais le ya Japon est moko na sécurité oyo Corée du Nord azo sala ye moko kalina zo sécurité na mais et soyez assurés sur le oyo Japon atteindre niveau armes nucléaires trop ou tard à ko venger. Akobomba ngo akovanger. Donc tous les vulnérables biso ba baluli mboka poto mboka mundele. Donc ba énervé nature ba déséquilibré nature c'est plan technologie na bango science na bango religion na bango bonzambe na bango énervé nature politique na bango idem. Donc Bible, la religion chrétienne, ils ont tinda yo kolinga le poso pembe pe kolinga mboka na ye. Donc to désengagé et to luka la religion africaine futuka fumuke mbango
babiyamba oyo na tendance na biso na kiboyindo wapi oyo ezolingisa biso kiboyindo mpe kibo biso nde bonzambe mpo na biso yango wana tradition na yo culture na yo nde bonzambe na yo ekobwaka ngeza bon komibwaka ozobwaka nzambe mpo tikala na nani otikala na zabolo satana ya moni association Europe Afrique sa sortir te Afrique eza kokufa nde siko kokufa ya poto ya Europe ya l'Occident nde bongo kobotama bomo ya filika donc risque eza réel tosala angele biso bayindo pamba te yambo ya maso même mbula yambo ebeta basine du temps eza koloba même na zamba yambo nkoya bima azoganga koyi mobali même tongo yambo maso esalama soso mobali azokokola e ngonga ekoki ya biso to délocaliser motoki na biso to s'investir plus mingi na bamboka to na continent na biso pamba te tozoka na sango l'air makambo ane ko ngongi kokoka po ngonga se koki mukola ngo se koki lelo tikaka affaire ya baze le mususu après midi po ezana no mwatongo to ke nani lelo kokufa ya poto ya lobite kokufa ya poto eza lelo eza lokola mutu bazoyebisa ye na province ofandi mboko ofandi to commune ofandi mvula ekobeta ya makasi risque ezali mai ezindisa bino deja mutu wana so aza mitukani deja badia kobimisa ba TV biloko eza important ya makoki mingi atikali kaka na mwa kelki biloko oyo atala si seulement est vrai et réel mais déjà créer prudence imprudence ya Afrique pe ya baafricain nde kosala biso to nyoko makasi koleka tokozanga kisi ya komelisa bayindu tokozanga bopito parce que tout ce que toza na hôpital ya lolenge ya l'Occident toza na pharmacie lolenge donc dit tozo vivre qui l'Occident mais en Afrique il faut ce que yo lokola l'Occident azokufa donc akokufa ye physique na système na ye partout ezali pe kokufa bato Afrique siko mbotamane douleur d'enfantement ezala pasi makasi na Afrique po mwa mukie oyo botikala ekozala ndenge bakolona po bamilesa bakokima nde bakimaka uta koko na bango Abraham oyo ayaka kokosa Sara aza ndeko ne ya mwasi nzoka Sara azalaki deja molongani na ye bayaka soko lukasu blé ndenge Jacob ango oyo babengaka Israël ango e ayebisaka bana ne les 12 tribus wana bofanda awa donc Genèse 42 tina 3 tanga ayebisi les 12 tribus wana oyo lelo oyo baza en vie parce que bavivaki grâce ya blé na biso baafricain baégyptien antique biso bayindo donc soki topeminaki bango blé mbe Israël apesa te mbe lelo mpe Europe mpe eza nango mpe te donc ngonga eza biso mokie mpo tokende ntina suka pamba te déjà kuna bawasala biso signe na ya denzolo zito donc ngonga ekozalaka mpasi boni makambo to atotanga nsiko imeroa na se wana tobenga to toyekola loi de la création makambo eza mingi ya koloba bakotraite biso bakoki kotraite biso oui c'est vrai naza raciste était par définition il y a l'Occident mais naza raciste par définition il y a Nisonyanzela pour dire que la religion africaine va définir racisme l'amour du soir lenge ko ya l'amour na ya bomaka l'espèce mususu barasi mususu banya mususu po aliesa bana na ye lenge bongo corbeau abomaka bandike mususu pa aliesa bana na ye akokene jamais naza la corbeau boma pona ko détruire na détriment ya propre race na ye ozalaka te mais par contre l'homme noir abomaka race na ye
Pour l'avantage, il y a le poso pembe. Donc, na ezali ya moindo actuel, lelo to le bela. Ezali na yazo bomela baindo, azo ibaka mbongo ya Africain, mbongo ya Congo. Na ko privé et belé ya ba Africain, ba Congolais, ba bika. Na ezali na ye, orgueil azo sala, pour apesa ka pasi na bandibene mo baindo. Donc l'homme noir a commis l'élément nuisible. Azo bomaka ka propre race na inde mabe ya mwana. Or Moïse abomaki na Exode du début. Moïse a abomaki égyptien na protection ya hébreu bandeko na race nde yango na Yahweh nzambe na bango aponaki Moïse na acte ya bravo o asalaki malgré tozaki na difficulté ya langage ya koloba. Il bégayait trop et très fort, mais Yahweh nzambe na bango ya mindele aponi kaka ye parce que acte wana indimisaki eta obaki le poso na ye. Et pas aux ali tata maman nyonso kosala tala intérêt ya race noire ya ndikono moindo. Au départ toi ba tribalité toza réunis par la race. Faut mo kimba mo bati ya loposo moindo ya kimpa fita ba longo pe ba koko to lingana toza ba précaution à lobby danger o izoya pour to battre la bombe na biso na aussi to gagner na monde ya l'Occident. Donc nangonga oyo to yeba boye c'est plan spirituel kondongwa déjà zali passation ya pouvoir eza facilité et Afrique ba ma auto kufi bazo réclamer na monde spirituel batu pe oyo États-Unis baza ba européen bato ya kuta ba kolo mabele oyo milimo na pesa ko réclamer justice bana sikate ba kokima sur plan spirituel Afrique azo réclamer ba délocaliser ba race bana naye ba kufaka chaque jour aux États-Unis la race noire toza traité le kola batuté le kola banyama donc l'homme blanc a considéré comme moindo mututé waneza sol tata mokele quel que soit costume cravate français zoloba azomona yo eloko te so tozongeli culture na biso te tozongeli bonzambe na biso te tanza fumuki mbangu te yeba ete tokotikala esclave libela mais lokola bilaka ya tata sengeli moyindo bonga bika po tata mokele azonyokwama le posone ya yambo identité ya yambo ezala effacé il faut ce que asekisa yango abotisa yango lisusu te bokokufa ya poto eza lelo kobota mpe Afrique eza lelo question kaka ya bazé bonga déjà ekoki tomilengela po tobatela lobi na biso fumuki mbango ars central mvoluzi ya bandombe mato